Salut la famille, maintenant certainement vous allez bien. Et quand on a bien, j'observais de loin bah, émission qui ont mis nos réseaux sociaux, surtout TikTok, monde a mutu na sema kolo. Nakuta na video moi on balo omoni na miniature awa. Moi on balo omoni na miniature awa. Waza manette on dirait à Gister. Azui minorazo la fungoli nyonso ndiye mutalo ba mambo malonga. Et la famille c'est triste. Dans mon garçon oyo azako s'acharnait contre maman na Alexandra. C'était ça son nom, non? Moi on a vu ça au Kufa. Maman na e comment on est Rosemi. Il n'y a pas que lui. Na moni bande ko bele ba ofinga mwasi ya bato. Nene. O atika mwana la apema na kimia. Moto liboso akufeli mwana na mokilo bande ko nanga tala niveau motema mabe. Moto liboso akufeli mwana na mokilo kai. Ok non. Soki presque un an yango yo. Musani ka koyaka na réseaux sociaux. Ka ko lobela likambo mwana. Ako luka beza, ako luka actualité, ako mi tiktokese. En fait, ba msusu babengi tiktokese mabe ba msusu. Congolais a un problème à conscience. Yamakasi. Et je crois que tu vas vendre na poto. Tu na bamboko ils ont moins développé. Bato ba s'intégrer. Ba comprendre que maman Alexandre a un problème de dépression. C'est clair. Ba mikolo eleki ya otako bimisa bilo mwana nae. Fungoli ba valise, azotangelo moko azobeta masolo azo expliquer. Triste, on ne peut que compatir mais on n'a pas c'est ça que ba au fingae. Ba lobi c'est de trop alekisi. Nini yango si la raté, nzembo ya mwana na monoko ndere mutaliboso kufela mwana mokilo ye. Nzamba limbisa bino so boye baki. Vraiment on souhaiter bande ko nyoso ba ofinga mwasi oyo. Na on souhaiter pour ne pas dire na osambela nzambe. Na on souhaiter ekomela bino. Ouais. Comme ça, prochainement, boye ba komitia na esika ya moto. Oui, bato nyoso ba ofinga mwasi je souhaite que le kambo ekomela bino. Un jour, mon quand oboti bana no to bota bana no wana. Moi no mo na j'ai 22 ans, beli te lo te ba ko apprendre que no akufi. Oye ba ko compatir na bato. Bandeko, batanga la Bible ba yebi. Joseph azana bana 12 ya mibali. Na moko mwasi 13 au total. Bible zoloba alinga qu'est-ce que je raconte Jacob bolimbisi. Jacob azana bana 12 ya mibali. Na mwasi moko donc au total 13. Bible zoloba alinga Joseph koleka. Na chaka babinga ngoni. Comment on appelle ça? Olimbisa. Nazaka boisi pour témoin. Ouais, naloba malembe bolimbisa ngai na éviter pour ani. Pourtant, nous avons de la vivacité mais na ebate ka boy changer. Na chaka filtre pour l'image. Téléphone on a déjà qualité à bien penser. Il faut changer de téléphone très bientôt. Je crois que fin du mois encore mois prochain on change de téléphone. Il y en a déjà filtré. L'image est un peu sombre, mon a qui teinture dans les lumi et un peu foncé et puis l'image est vraiment mais bon bref, il a grafté. Pour la monnaie bateau en commentaire, vous savez mon beau filtre pour un vous allez déjà qui côté na vie que nazala qui on a autant pour la beauté on a autant pour la lumière puis ça image est bien. L'image n'est pas du tout bon. Téléphone nangai et bambani trop. Bref, Jacob azali na bana 13. Alingara Joseph koleka bana nyonso. Tango baya ko apprendre que mwana na ya kufi o bana kolinga mingi. Malgré bela bana o Jacob azalaka na bango. Il avait souhaité la mort.
tata wana asuetaka kufa pona mwana moko oyo alingaka mingi et pourtant azali na bana misusu amona mwana wana te soki presque 2 décennies et Bible les a précisé que spirituellement parlant tata na komaka déjà mort parce que se déconnectaka anoyoka asumu wa nzambe te ya moni Bible les a pekisa souci Bible les a pekisa kanda Bible les a pekisa tous ces feelings négatifs là pourquoi pour et quand ta connexion il y a mutuna divinité na nzambe si je peux dire et ça va porte d'entrée pendant plus de 2 décennies tatana anoyoka asumu wa nzambe te dans le sambela sou bien te ando sambela sou te si je peux dire alata souci pendant plus de 20 ans likolo mwana moko et pourtant zena bane bele siko mama oyo mwana ka moko wana abota soute na vie mabote ya soute mwana na belate alala la moka bazwe psike no mwana na kufi. Vous croyez que c'est facile? Et puis et ça li 10 ans te ceux qui à peine 1 an est-ce que ina nango te koki ngolonga ke na mbango bolo banayeke à passer dans autre chose. Vous croyez que c'est facile? C'est vrai. Il faut dire réalité en mot. Mais vous croyez que c'est facile l'erreur au bana moto à passer dans autre chose. Et puis dans le lobby, maman n'attend aux heures pour ba poster na ba TikTok. Azo kanga bino na makasi bo rolanda ngo. To azo ya na banda kuna bino, azo kanga bino na makasi bo rolanda bilo na. To azo benga rabino. C'est à vous de le foutre la paix. Mais foutez-le la paix. Soit on a 10 émissions par jour. Soit qu'on poste 50 émissions. À l'obéla comme Alexandre. Il y a bino nini. Atika bino kimi na sens nini. Aluki bino. Asengi bino lisungi. Aena banda kuna bino. Abengi bino. Abino bino boya na continuer pour boya commenter to boya lo baba amnae. La famille c'est triste. Tala bato belé. Quand moi on balo ya bazolo te ya manette te agister te mais na moni bato belé ba ofinga moi shoyo mais elle vous a fait quoi asali bino nini so so continuer on la mwana na ezaye abengi bino boya le lisaye te bo ba compatissant na bato ko bozala au moins tolérant c'est vrai so ezala ki yo on passer à autre chose la vie elle continue. Moi la mort 2 ans passé à Londres. Comment est Kiminga, il y a Congolais, un très beau garçon. Il avait plus ou moins 18 ans. Comment est Kiminga, Kevin? Comment est Kiminga? Ba poignarda kaya kufa. Namona 1 an après maman nae. Avant même 1 an, ano posa ba photo moi nazo lela. Jour anniversaire à moi nae ko poster. 1 an après, aye ko poster. Vous savez ce que ça fait? Mazana bana misusu. Bon ce que maman na les endroits zaka na moi na moko. Ma beauté a sauté. Comment il faut le cas de délivrance? Il faut le cas de délivrance. Satan a waya mais ça dans la Bible l'exhibition à Job chapitre 1. Akuta na nzambe nzamba tuniye outu apono na utobeta tourna mon kilomoni a-t-il remarqué, a-t-il vu mon serviteur Job? J'ai certainement battant la Bible soloana. Année passée, Satan a eu beta tour. Aka sali ba désert na est partout. Ba kute na nzambe nzamba tuniye. Outu apote na auto beta tour. Na uti na Congo na uti ba. Abiso monde ba Congolais. Boni ba Congolais. Satan a répondre à la na nzambe. Bandoki wana ki pa bango te. Effectivement, Congo m'tapesa Satan na kindoki. Parce que mambo ya normalité. Le diable na mito a vraiment regretté. Neta bongo na motema mais m'tapesa kindoki Congolais. Ah bongo na ndene. Vous devez changer. Vous devez vraiment changer. Et à normalité, Moutoua n'a pas si. Moutoua n'a pas si. Soyez moins tolérants. Soyez au CPL. C'est bien. T'es beau petit cahier. Beau qui paye tes amas. Mon aïe. Binoni n'a qu'à te voir. Tu passes dans mon thème. Asa déjà n'a pas si. Maman a ça un problème de dépression. Pour moi, on était qu'on dirait c'est ça qui se ménage. Vous croyez que c'est facile? Hein? Moi, je commis un commentaire. Papa Jaco, mon tonton. Ok, bah là, moi, c'est mon colou. Ah oui, il faut le rejoindre. À 3 points, les 6 points, il faut le rejoindre.
na mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto koyo bikisanga okitanase pozwe esikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi se métamorphosé Osimingo sambwe maladie na biso Olengo baby naza toxiqué grâce à lui
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki mbala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko